Ngai tata abota papa Bamba. Mama nanga botama na mwana mwasi, ya botama na mwana mobali. Kola na tozali boy. Ngai kaka mwana liboso na koloba nazali na pari ya batata na pari pe ya bomama. Papa Bamba kufa na 1966 na 2002 baye ko pesa ye mukanda akende ko répondre na palais du peuple. L'église traverse des moments difficiles avec son temple qui a été construit du vivant de Papa Emmanuel Bamba qui se trouve être aujourd'hui entre les mains de la SEBECO qui malheureusement ne veulent toujours pas rendre le bien que nous leur avons donné à cette époque-là. Un événement comme ça, pendant 2 ans, c'est la première fois que je suis pendu publiquement comme ça. Na misa ba tunyos ba libate ba boma motote ba sala le sumo mokote jusqu'à présent motif vraiment réel to ba kangote parce que ba sala misa ba ngote mutu bon ko condamner ye faut qu'on juge ye ko yeba eloko nini ya sali. Ndenge zali bobo mesere chaque le 2 juin basala kamisa wana pona kokanisa oyo azalaka représentant l'état na bango parce que sila ko bungisa molimo na ye le 2 juin na 10h na 1966 na régime à présent Mobutu ezalaka mawa pe sengo parce que journée yango ela musaka biso ba histoire rebelle pe ba fifaki na papa Bamba esika moko bazaka l'habitude ya koya pe ko assister ba messe en action de grâce bayebisaka biso makambo bayebaka mpona kondo papa Bamba. Babina sali po ngani tanga masolo boucle tala oyo ezali vraiment soni mingi epai ya ba protestant oyo babengi église Sebeko penza bazongisela papa Emmanuel Bamba église na ye oyo babengi 4 martyrs po batu ya église na ye baleli mingi penza epai tata Nzambe bana 1967 papa Bamba apesaki protestant basimbela ye po Mobutu abandaki komenanse ye alobaki basimbela ye église oyo me bango Sebeko akomisi yango ya ye penza ezalaka te kosenga bazongisela bango yango église protestant yo penza oza ba église na yo ebele surtout oyo na mokuse abengi Sebeko zongisela papa Bamba église na ye po batu na ye baza na place ya kosambela te boyoka bango ndenge balobi na micro ya Lingala News. Cabinet du président de la République. Papa Bamba kufa na 2002 na 1966 na 2002 baye ko pesa ye mukanda akende ko répondre na palais du peuple. Esprit wana tinda tiba pesa mukanda wana vitadiwa wapi? Le directeur du cabinet lero na vango mambweni ma lusala azali muyombe tipo wana donc biso posa na biso ezali l'état face à pression na biso tozokenda bango biso mpe eza makambo ya Nzambe soki ezalaki ya famille nde bitumba se bimaki mais lokola oyo atika yango mokolo wana ezalaki le 2 juin avant sa mort bazokotuna ye makambo na kankokolo kuna mpo baya na bango na ponka sabu koya kopandre bango alobi oyo ngai napesa na église eza bakado sina ndimila Nzambe alors biso parole wana esalaka biso pasi mpo tosala yango trouble lokola ya pesa na église tika ya église ezala mais église yango biso kaka na lemba cette fois-ci bakonzi botala makambo so botali bien te biso tozolandela yango na ndenge ya série tokeyi misioni bapesaka ye bawilling toyebi makambo na bango nyonso bazalaki kuna bayebi e bazosala yango siyama na complicité ya bandeko na biso oyo toza na bango batikala kuna bazwaki mokonzi biso tozowelaki mokonzi te biso tozwi kaka église wana plus église wana modèle wana ezali te
awa na kisasa awa na RDC ezate na cave na yango tozana ba facture mabanga boni côté combien de wagons soki mikande bunga toyebi yango na mutu po biso za bana ndenge balobaka bana ya bankole biso nde tokolanda batata toyebaki ndenge nini tomema mpe zelo na mitu na biso awa tomema mpe mabanga na mitu na biso donc histoire église congolaise ekokufa te na pasi o papa Bamba mona na Elisabethville ye mpe awelaki mokonzi te nalingaki nde vérité dernièrement nga nazalaki na centre d'accueil malheureusement mbuta muntu chef spirituel de Mbangi solinga tosolo na ye mais azalaki na boccupation trop mais tokobanga te mpona koyebisa bango vérité donc vérité na biso ezali récupération nani ya paroisse wana ekolaki songa ebimisa badiplômé topesa na misoni ekweya etikala kaka soki 8e eloko ezalaki na 6e des humanités ekweya babatima ebunga ekoma soki ndenge nini matiti tout ça esalaka mpasi mpe misala bato basalaki ifo bato mpe babénéficie yango asalaki yango mpe mpona ye moko te kofonde église ezali mpona ya bato nyonso église ezalaki ti na Katanga ezalaki na Kananga partout ezalaki ale toza na besoin kaka na bakonzi ya leta na bango basali na nzambe na misioni balibere biso kaka paroisse na biso to banda kobundaka nango maleme tomoni na biso eloko moko basali kuna te toatiri wana baaméricain baya kopesa yango ezalaki don biso tozalaki te me tolandaki yango na ndenge okende me oyo ayebaki alemba awa eza lokola selile kaka te eza kosambelaka mais dimanche fo tozalaka kuna cette fois-ci soki leta résoudre te wana tokende na ndenge ya force parce que force eza kaka force wana leta kozwa biso mabe te mpo tokokomela ye tokolakisa ye tokotalisa ye ye abengisela biso bango tokuta na bango na misu na ye balibere biso église toza na nyongo na bango te bango kutu babénéficie ntango oyo nyonso depuis 66 soki baliquidation esalamaki na 66 ti sikoyo biso tobénéficiaka nango te tokipe wana te biso kaka nde paroisse na biso mpo toperdre na terrain wana oyo ekoma camp riche ezalaki terrain mobimba toza mpe na bakarte oyo ya cadastre ya place wana donc terrain nyonso batekateka badwa mbongo bon miracle liboso bamonaki yango tracteur eke mpo ebuka église na tracteur yango ekufelaki kaka wana ntango atie kaka nani na ye wana abuka église wana ekufi biso ezaka na besoin ya tracteur ya église na biso bazongisela biso voilà oyo toko koloba le 2 juin ezali journée mémoriale mpona biso tokanisaka représentant légal ata mosaka lingomba et le salut en Jésus-Christ par le témoin Simon Kimbangu, église congolaise. Juin, nous venons de commémorer le 58e anniversaire de la mort brutale de notre fondateur Emmanuel Bamba. Et donc ça s'est passé ici à la paroisse de Mrimini parce que, comme vous le savez, l'Église traverse des moments difficiles avec son temple qui a été construit du vivant de Papa Emmanuel Bamba qui se trouve être aujourd'hui entre les mains de la SEBECO qui malheureusement ne veulent toujours pas rendre le bien que nous leur avons donné à cette époque-là. Et donc nous espérons que dans les jours qui viennent, nous allons encore continuer avec d'autres démarches pour revendiquer ces biens-là qui appartiennent à l'Église. Il n'y a pas que le temple de Lemba, il y a également l'école de Kisonga aussi qui appartenait à l'Église congolaise. Et qui malheureusement, de suite de cette dissolution injuste par le pouvoir du maréchal Mobutu, avait pris l'idée de confier ces biens-là à la SEBECO pour que ces biens-là soient sécurisés. Mais maintenant que la personnalité a été remise à l'Église congolaise, il est normal que les biens de l'Église soient restitués. Voilà. Tata abota Papa Bamba. Mama nanga botama na mwana mwasi, ya botama na mwana mobali. Kola na tozali boy. Ngai kaka mwana liboso na koloba nazali na pari ya batata na pari pe ya bomama. Ko bango nyonso basi bakena bango kaka tutikali biso bana na bana. Kasi botere la biso likambo ya kufa ya mwana na ngai ya noko na ngai oyo
epesaka biso mpasi na mokolo ya lelo ndenge tokomi na journée ya lelo le 2 epesaka biso mpasi tala tolali awa butu mobimba mpona kolela kasi botalela biso likambo oyo mbula na mbula bakoko yokela biso mawa te bamona ke famille wana etikala na souffrance totikala na mawa totikala na pasi moto akolobela biso aza na ye te soki moto akolobela biso azala mbele tokokotelanga na kaka boye te kasi bokokotalela biso likambo oyo te ngai manzona nzuma ntsona oyo nazali koloba mpona papa Bamba azali mwana na ngai azali noko na ngai tala totikaleka biso bana na bana mokolo aza na ye te yango wana nazali koloba boyokela biso biso le 2 juin ezali date ezali inoubliable tokokobosa na date wana ya le 2 juin parce que ezalaki jour ya consternation ya pasi ya kolela et grincement de dents ce jour là mingi balalaki te balalaki nzala mpona liwa ya papa Bamba na baninga na ye parce que nano esalama te na mboka na biso un événement comme ça pendaison c'est la première fois que bato bazalaki pendu publiquement comme ça na miso ya bato nyonso bayiba te baboma motu te basala lisumu moko te jusqu'à présent motif vraiment réel toyebaka yango te parce que basalamisa bango te moto mpona kokondane ye faut kojuge ye koyeba eloko nini ya sali mais jusqu'à présent toyebi te motif vraiment réel oyo papa Bamba bazala pandi comme ça publiquement na makila na mai za kotanga tolelaki mingi yango wana chaque le 2 juin tobosanaka date wana te mpona koya mpona kosambela ye ti yaza nzambe te mais toyaka mpona kokanisa pasi wana amonaki mpona mwasi na ye te mpona bana na ye te mais amonaki yango peut-être mpona mboka mpona biso banso mpo tozwa lobiko tozwa kimia na mboka tala sikoyo kimia ezali wapi tosoloka bato ya sembo oyo bakopesa kimia mais soko bato wana ndenge wana baza te bato koya papa Bamba so bazali 3-4 na kati ya mboka ebongi parce que finance ministre de finance ntango bazwi mobutu azwi pouvoir ils ont trouvé des milliers d'argent de faux à la banque alors soki azalaki boyibi il allait tout déplacer mbongo oza kosakana mobutu aza kosakana mbongo o Bamba atikaki mbongo Bamba atikaki alors moto ndenge wana bolingi kokanisa ye te oza kosala bafete kombo ya Bamba oublié jamais, on cite jamais, même dans le gouvernement, partout. Le Bamba, c'était un canton, un homme d'État. Mais pourquoi on ne parle pas de lui? Dans ma manifestation, Bamba ne fait pas. Tout le monde dit rien. Des assassins, bon, on ne peut pas sur le coup. Mais Bamba, moi, je regarde, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il faut reconnaître comment il y a Bamba. Il faut reconnaître l'Ingomba d'Aïté. L'Ingomba Salani. Bamba Salani, l'Ingomba Salani. Ngomba sala komote, Ngomba sala la politique jusqu'à présent. Nous prions que ça la politique. Mais pourquoi Batuba Yinakabiso? Pourquoi Baninga Kaka toujours étouffé comme il y a Bamba, comme il y a Ngomba Naye et Tambolaté? Non. Nous sommes Senga. La batte de bonne volonté, de bonne foi. Baya, pour les bisons, pas donateur, pas partenaire, Baya. Parce que Ngomba bat, Ngomba bon. Je ne vais pas poser Mingo Papa Bamba Tika. Mais tu vois ça, on est Chambon. Voilà. Parce que nous sommes Nuni, Nangambon a Nuni. Bon, vous êtes tout ça à côté. Mais tu retournes dans le sang de Nuni. Papa Bamba, c'est comme mon temps pour voir venir parce qu'avec le ministre, avec un bon. Azo ça, ma commission d'un bon naïe, de bisous. Tu vois ça, un bon dit. Nous avons des difficultés. Nous avons des jeunes, des tata, des maman, des ya, pour les bisous, des tombes. Bon, ça là, tata Bamba, et qu'on confronte. Ce qui est conflit, la bisous. On dirait que la Bamba tique pas tout terre. Que la Bamba tique pas tout bisous aux alliés, nous savons qu'on confronte. Ce qui est conflit, c'est les sons de la yo, sons de langage. Mais toi, si, maman, ça va,
bayina biso bayoka son bamona ke solo bamba asalaki nzambe mpe asalaki mokili oyo ayibaki mbongo ya leta te. Donc c'est pour cela biso ezalaka mpenza esengo mingi mpona kokutana le 2 juin kola lelo mutu mobima tozalaki awa tolali awa bien bamama na batata mpona kolela koyebisa mpasi na biso tata nzambe ayokola biso mango afungola banzela ke misala na ye etombola ekende liboso tosalela nzambe na solo ndenge na lokuta te toboyi lokuta bitu mingi solo oyo balingi solo baya tokotambola ensemble me oyo balingi lokuta tokotambola bongo nzela moko te parce que bato mibale bakotambola nzela moko te soko bayokani te oyo tokoyokana nde tokotambola tokosala molongo oyo toyokani te tokamoni kaka ata mibale ta misala tokotikala tokotambola na makolo ya tata Kimbangu na tata Bamba. Un point très tozala lobusu ngai mama Angélique Lukunga Bamba wuti kozala na kati ya misa d'action de grâce oyo esalami na église oyo bafidèle ya papa Bamba basambelaka le salut en Jésus-Christ par le témoin Simon Kimbangu, église congolaise. Lelo bango bazaki na milulu ya kokanisa oyo asalaki fondateur pe représentant légal ya église oyo bango basambelaka ndenge ezali bobo mesene chaque le 2 juin basalaka misa wana mpona kokanisa oyo azalaka représentant légal na bango parce que asilaki kobungisa molimo na ye le 2 juin na 10h na 1966 na régime à présent Mobutu ezalaka mawa pe esengo parce que journée yango elamusaka biso bahistoire ebele pe bavivaki na papa Bamba esika moko bazalaka na habitude ya koya mpe koassiste na bamesse wana d'action de grâce bayebisaka biso makambo bayebaka mpona kondo papa Bamba bayebi bakola na ye esika moko mpe ezalaka mpe ngonga ya malamu oyo babetaka biso masolo ya ndenge bakolaka pe misala papa Bamba asalaka yango wana lelo towuti lisusu kokundola lisusu kufa na ye na misa wana d'action de grâce basali lelo nde towuti kosambela elongo na bafidèle bayebatikala me na kotala boye bafidèle oyo bakoregrete likambo moko papa Bamba atikaka église na lemba na échangeur na quartier riche me ti lelo nanu bazwi ndingisa ya kozonga na église wana te po te basanganaka kuna na espace wana me ndenge tosololi tokomona bakonzi ya Sebeko Bamba te batikaka kosimbisa église na maboko ya Sebeko tokomona lisusu bakonzi ya Sebeko po te tosolola na bango toyeba quand est-ce bakolibere ndako ya Nzambe wana po te bazalaki elongo papa Bamba bamonaka mpasi na papa Bamba elongo bazwa ndako wana babanda kosambela kuna po eza eloko papa Bamba tongaka na mbongo na ye moko mbongo ya poche na ye moko ezalaka te ke ntinsani ya bafidèle ntinsani ya banani to lisungi ya Sebeko te atongaka na mbongo na ye moko alors ekozala esengo makasi soki bakonzi actuel ya Sebeko bakokomprendre likambo wana po te bazongisela bafidèle wana église na bango pe lisusu ndenge nalobaka na émission mosusu bandeko mosusu balandaka ngai ke tozalaka na bosenga ya banzoto na bango po bakende kokundama na bavillage natal na bango nalobaka na tour wana ke baministre oyo bazalaki oyo tokomelaki isepeke bakozonga te na mbala oyo ntango gouvernement asike kobima naaki na raison pamba te nakotala boye baministre mingi oyo bazalaki na tour eleki na manda elekaki awa bazongi te donc baninga mosusu nde bayingani na bisika na bango donc nde tolobaki kokomela bango lisusu mpona korenouveler lisusu makomi wana oyo tokomaka mpona kosenga ke tokundola banzoto na bango mine po papa Bamba akufaka ye moko te papa Bamba ntango babomaka ye akufaka na bandeko misato akufa ye na papa Kimba Evariste na papa Anani Jacob na papa Mahamba donc esengeli bango mine soki tokosala démarche wana bango mine babarture wana de la Pentecôte
l'État congolais a autorisé biso to kundela mikuwa na bango ekende kokundama na ba village natal na bango. Tala lelo soki bakimangise bana référence ya cimetière papa Simon Kimbangu, c'est parce que bakundolaka ye kuna na Elizabeth ville bakundaka ye baye kokunda ngo na nkamba. Donc mbula na mbula référence ya limite na ye ekozalaka. Biso beto lingi ba ya biso pe mbula na mbula référence ya bamalita na bango ezala komonanaka na génération de génération. Et na zone lisusu na ministre akoti mbalo na jeunesse sport asalela biso ba monument ba buste ata ba buste ya pamba ndenge basala ya pauvre Simao na Lingwala batiela biso na porte d'entrée ya stade de martyrs kote baye bakota stade wana bakokozala na référence ya ba illustre disparu wana bamona na kata na bilili ya ba monument. Donc nazongeli lisusu paragraphe wana ndenge nalobaki ke la ministre azalaki wana ye lisusu azali wana te namoni batie moto mosusu donc tokokoma lisusu po te makomi wana to renouveler yango lisusu. Okay. Vraiment eliki na biso ezali ke papa président akopesa biso mokongo te akotia matoi na ye akoyokamela biso mpe akotanga makomi tokokomela mpe ye lokola ntanke tata ya mboka na biso po te akopesa biso ndingisa ya kozwa banzoto ya bato wana ekende okundama na bamboka na bango. Baministère nyonso oyo basengeli kosokipe na likambo wana ntango tokokomela bango en tout cas baboya biso te bandimela biso po te tokoka kokundola banzoto ya bato wana. Bato bakomitunaka ntango mosusu mama oyo mikoloso akotungisaka biso na chaîne ya télévision oyo kaka makambo ya bamartyr mpona nini soki na mitumisaka boye bandeko po moko na kati bamartyr wana alaki noko na ngai grand frère ya mama na ngai, donc ye abotami mama na ngai alandi na nsima na ye mpe nakolaki na ndako na ye. Donc aza lokola moboti na ngai ya mibale na ndenge tokokoloba na mwa langage courante ndenge oyo mindenge balakisa biso tiango wana bomonaka te na mitungisaka na minyokolaka nalobaka ntango nyonso bekomelanga lokola chanson magique place nyonso nakokutana na micro so batuninga motuna nakozangisaka likambo wana te po likambo wana nde esalaka biso pasi makasi na mitema etungisaka biso mingi. Donc tokozwa kimia ndenge nalobaki tokozwa kimia mokolo tokokundela banzoto na bango moko na moko bakumbie na village natal na ye bakei kokunda ye kuna nde biso bafamille na bana bamartyr wana tokozwa kimia ekozala mpona biso lokola neti tosilisi matanga. Nalobaka toujours pour le moment tozaka lokola tokalakata matanga po te lelo toyebaka mpenza te esiko tokende komona na kitambo balakisa biso bakunda bango wana te nyonso wana nzambe moto ayebi moto akelaka bana mibali wana mine na mokili oyo. Mais loko tozali kaka kosenga l'État congolais a reconnaître bamartyr wana a réhabiliter bamémoire na bango a élever bango si possible na rang mpe ya bahéros ndenge bato mosusu mpe babengami bahéros na kati ya Congo awa na kotala na kobaluka boso kotali mosala nini basala oyo interrogation ya biso basalaki misala oyo eza koloba ti lelo oyo parce que lokola papa bazaka ministre ya finance ya yambo na kati ya mboka na biso mpe agéraka finance malamu parce bango bato batémoignaka ke finance ya lera kasabu ezaki finance ya solo eza finance meme mondele oyo apesa biso indépendance andimaka yango amonaka bien que oui de quoi les Congolais étaient capables ya kosala na mboka na bango. Ils ont bien géré leur pays à ce moment-là. Bazaka ba cadre universitaire te, mais ils avaient bien géré le pays. Quand la maman papa Mahamba azara l'éducation nationale, tala etangeli ya tango wana na etangeli ya lelo na critiquer batote. Mais na sali ka comparaison. Et comparaison nazo sala kambie bato balingaka teke balo bandeko sali mabe
mais mabe soki ezali tobaki mabe ezali tala etangeli ya lere wana na etangeli ya lelo tokomona ke différence ezali donc ngai eloko nazalaki ya kobelela butu na moi déterrement ya batata wana bakende bavillage natal na bango po te bacimetière na bango etikala bamonument ezala baréférence ya bato basalaka yango mais eloko tozosenga mpe pa mokonzi ezali nini akosunga biso na ngonga wana soki ekoki mpo na déterrement na bango baseli le président tokoki kosala likambo wana sans accord ya président te il faut tokomela président il faut tokoma ministre oyo basungaka likambo wana mpo esalama ndenge nalobaka mokolo mosusu ke ministre ya santé fo ezala impliqué gouverneur ya ville fo ezala impliqué ministre ya justice fo ezala impliqué ministre ya défense lokola bango basambisaka bango na nini na justice militaire ye mpe fo azwa mpe mokanda na ye mpo ayeba ke bafamille ya bato oyo bazali na bosenga ya banzoto ya bato wana ekende kokundama na village natal na bango mpe lisusu lokola gouverneur ya ville ya Kinshasa ifo azala efo ezali mabele na ye moto azokonza ville ya Kinshasa lokola baprovince mpe oyo tokotinda bakor wana soki likambo ngo esalami baprovince oyo bagouverneur fo ezala informe ke bakoyamba na date songolo pakala banzoto ya bato boye bakufa depuis 66 mais bakundoli bango lelo mpo baya kokunda mikuwa na bango na baprovince na bango mpe na bavillage natal na bango donc administration eza na mayo nango esalaka mosala nango ekoki kokatama te mais kotala bango nyonso bakonzi wana nyonso bakozala na se ya lotomo ya tata président parce que ye nde mokonzi ya mboka ye nde mzali kokonza na baministère na bagouverneur na baburkinese baza bango nyonso na kati ya mayo de chaîne oyo tata mokonzi aza kokomba lokola neti valise na moto na ye merci mipa journaliste na ndenge opesinga liso opportunité ya kolobela susu likambo yango lelo po te bandeko bayoka ngai lisusu balanda ngai lisusu oyo nyonso azali na motuna akoleka kaka na chaîne epai na yo atuna motuna oyo asengeli nango comme ça yo nde moto okoyeba ndenge nini okomona nga mpo otuna ngai lisusu moto mpe aza na besoin koyeba histoire ya bato wana nkufa na bango amona kaka na chaîne na yo akoyeba ndenge nini mpo eza na bato mosusu balingaka bakoma mpe likambo yango me bazangelaka baélément ya kokoma tokoboya bango te moto aza na besoin ya koyeba le plus na kati ya makambo wana amona yo papa journaliste yo okoyeba ndenge nini okotransmettre ngai message wana to okoyeba ndenge nini okorapproche nga na moto wana po te nakutana na ye na solo ngai Babina sali po mulingani tanga masolo boucle